Mbote mingi vraiment naba na poto de partout bisika bozwami ba cher internet vraiment ba walu l'internet tu as des gars bolanda ngai na JNZ News TV 1 hein, vraiment ba mbote makasi na le boss hein, na le boss Joël Capita ou le visionnaire hein, mon poto des gars mon poto na kati ya France motema Renate Capitao hein, vraiment ya boyi hein, tolobi ya sa mokili na ye moko vraiment fantastique chamala on a vraiment au micro ndeka bolanda vraiment lelo par rapport à émission na biso réalité plus hein, réalité plus tebi ba réalité eza vraiment na monde de partout hein, vraiment ba réalité zebele mais par rapport à émission na biso to lobela lelo par rapport au tali bo mwasi donc le moi si toi en généralisé aux à la jeune sœur aux à la tontine jeune fille donc aux à moi si hein, donc you know aux à moi si aux à censé vraiment il y a bénéficier en plus par rapport à l'émission Oyo. Avant tout vraiment tokota vraiment na profondeur encore na mozindo hein, pour tout décortiquer bizalé là bon moi si pour tout décortiquer tali le lenga bon moi si ndina ko se comporter na bandako to lo bela non etali susu etali bo sokoli propriété ya nzoto hein etali ba mama etali ba jeune sœur ba jeune fille tout donc moi si étant que moi si yonde kola nango sokola combien de fois par jour o sokola lo lenge nini o sokolaka nzoto bo moi si eza na ba partie intime o soko se tenir donc o tenir compte nango to sokola comme il faut te en tout cas de fois gondo zalo le kananzela bato ba kanga bazolo donc étant que moi si faut yeba lo lenge nini ko sokola na ba partie intime bato msu ba yeba tata la quand même ba matoyi on a sima ba matoyi ils ont la saleté na saba ma peka ils ont ba partie même na ma colonabisu na ba deux jambes de na quatre il faut que sokolango tellement bien ils ont basi msusu to monaka ala muki na tongo oui akia sokoli mais faut la quantité maya zo sokola c'est regrettable hein détinde comme on a bota quantité maya zo sokola c'est vraiment regrettable donc katika ta cantine akia sokoli moins de 10 minutes abimi mais osokoli ndenge nini ndeko nanga mwasi mama na ngai tontine na ngai osokoli ndenge nini mwasi tongo koti na douche pour se baigner osokola tongo bandi osokola na tuna no parti ni obanda ko sokola nango liboso basi bele bayebaka te parti ni nzoto obanda ko sokola nango liboso musolo bi ngana banda na loboko musupa ko banga na banda na makolo musupa ko banga na banda na elongi mais faut ko yeba réellement le lenge ni ko sokola et tant que moi si pour nous porter en plus moi ça banda ko sokola na partie intime na liboso au renverser mai partie intime na on dit écoutez donc senga mai ebele na nzoto au sokoli mai et puis tant que sokola il faut ezala au moins cantine oyo ezo mesurer au moins ya ba cantine biso ezala ba 23 litres. Ba 23 litres, ba 22 litres. So sokola ba cantine ba 20 litres ou ba 10 litres au sokola bien te. Au tiango remplir vraiment cantine na yo bien au côté nango na douche. Au bandi ko sokoli tali partie intime na yo. Au sokoli tellement bien, au sokoli yango après aux huiles nyuka. Peut-on bani karawana bien pas partie na biso ya nzoto tali intimité au ko sokola ngo non jamais na savon. Savon zalaka acide. Il faudrait aux huiles frottoirs na yo une fois que aussi pour ce que la partie na biso intime aux huiles frottoirs na yo appliquer bien savon bandi ko se frotter na sema peka awa yango pesa solo musolo na sokoli banda ton na sokoli na ton mona ko komi 12 heures boy so ma peke bandi est-ce qu'on nika ki yango bien on se frotter correctement comme il faut on niki na sima matoyi no niki bien na kata ma matoyi on niki bien une fois qu'aussi ici est-ce que brosser le lengeni combien de fois yo brosser en journée c'est très important ou manifestant ou là qui ça vraiment propriétaire pour moi si o lamuki une fois que sokoli au brosser bamso bandaka brosser après sokoli bamso bandaka a sokoli moi je préfère que au bandi OK au brosser et après OK au sokoli directement au brosser pour brosser le linge monsieur zaka teka brosse azuma ya china mnoka boaki non
Na ba gencive na biso il y a des choses quand il faut brosser tellement bien. Na zongi sous moi mke sima pona koloba na oyo etali kosokola ya biso abomwasi. Na bande koloba ba jeune sœur to koloba ka ezaka atike pona kosokola faut zaka moi salibala ba on devait sokola bien poza mobile non. Ata yonde konanga moi soza non célibataire. Po muto ko tanda ka libala uta non na ki célibataire te. Ezo zande ko moi ça 12 ans jini to za ba femme en devenir. Biso nyonso. O sokola bien, ba intimité ba partie nyonso teli intime na yo zo sokola bien, au brosser bien. Si y a aussi parfum, se parfumer, par contre au parfum ma faute on se parfumer, c'est ça vraiment etali propreté, il y a nzoto, il y a bomwasi. C'est vraiment ça. Et là on sou nena loba na bandeko na biso pasi, ba comportement actuel, autolobé réalité plus vraiment. Ba réalité c'est belé. Bandeko na biso pasi. Nena loba nini? Otala mwana mwasi. Vraiment na otali bandeko na biso basi lolenge bosokolaka. Na ebité Serge Zola. Madame asokola lolenge nini? Ndenge ozalaka na ye Serge Zola. Osantaka ndenge nini? Est-ce que apesaka ba mauvaise haleine? Louange Zola vraiment hein. Lolenge moko kana omituna et puis na otuna tantine wana ozalaka na ye abrosaka bien asokolaka bien na ke conseil yo komela basi nyonso vraiment eza pona bien na biso vraiment étant que moi si esenge to ba ko lolenge nya ko sokola eza pona en plus bande kona biso abasi ndenge nini ya koloba fo eba lolenge nya kozala façon na yo d'être eza lolenge ni tu te comportes comment banda na famille banda na ndako nde na zungi ka sima pona oloba ke nde na bando oloba po muto akoma na ndako libala akota benga mwasi libala e utaka na ki célibataire te e utaka na ki célibataire to eba ni ba comportement to eba ni ba lolenge yo so na ndako se comporta bien te ndeko mwasi na quartier ko to soko oleka ba eba ode mama lolendo isa kitoko te vraiment kitoko te apport nanga ou encore comme conseil nanga ona ko pesa ndeti bandeko basi msuna oleka na nzela na ndeko mituna na mona bango je voyais et puis je me demandais nabi o baza vraiment ba nouveau marié otala lias zongala ano zongala le sapeur moi soko ya mobile en cours de route chose étonnante moi ça ose voix mobile azano na 1 moi ça commis na 100 bat boyo pekisa do alingi kutu te attirer mobile na chemise akati chemise abina baki na kosala ngo te e boy en cours de route ndeko mwasi omona te ko kaba mobile na yo omona te ko zokisa mobile no soni na miso abatu mobile doit valoriser yo a honorer na miso abatu tom so bi basi kitoko kombio baleki yo ou bien o baleka ki pe yo mais atali bango ta kangi miso pona yo komi première dame na ye a honorer yo. Mais de la manière où bande ko se comporter c'est pas non plus bon. Bande ko ba sobe ba ko lolinga ko lobate. Longo ko se comporter te. Balbi kitoko mwasi. Eza kitoko to mona boyete. O to mona lo baloba ka parents se tromper oui. Kitoko eza o to mona boyete, vous mezo refléter lève non, c'est pas ça. Kitoko mwasi eza des comportements to bi na lingala bizaleli. Yango nde kitoko mwasi. Ota mwasi musu batu baloba ozo chola aza kitoko te avant d'aller libala ndeni et kasi lo evandisa eza comportement na ete lo evandisa eza soumission na ye yo ndeko mwasi oza fiançailles nan oza na fiançailles mobala ya fiancé yo abimi pa na bino olingi kotika makolo mibale misatu te eza kitoko te lobi to mobala okanga yo yeke ape ake mpandi yenda abimi ndoki yenda abimi mutu mabe ok ndoki avino eza yo moko bandeko basi eloko zo sala en sorte que to rater ma bala yango wana lelo influence koma kaka mwasi po alinga mobile fo mbala za na mbongo fo aza na jeep azala na parcelle ou bien aza na ndako mwa kitoko influence to memana na c'est influence c'est pas ça le vrai amour c'est pas ça non plus yo ndeko mwasi ozolandanga c'est juste pour na yebisa yo mobile kitoko mobile ezaka mituka te kombi baza banda kwa mabala baolela
Au moins, aza bien véhiculé. Aza na vie moi bien ba bonne ba misala ba domicile partout. Partout. Tom so mona aza domestique. O alandela ki na o etali tom susu kolia na ye. A o lambela ye. A na boye. Maza kimia te. C'est pas ça ton tolo belake. Ko linga mobile yonde ko mosto nzo linga mobile fo mbala za ka otala influence. Aza mutuka. Aza un via bien. O personne na lingi na che mutu donc ça va. Non. Isa bongote. Onde comme ça le banga na olia ba projet. Vraiment Chimène Umba. Hein, vraiment na kati Angola. Hein, vraiment Chimène Umba. Hein? Chimène Umba na kati Angola mutakanga motema. Il y a le boss Umba. Hein? Vraiment John Umba mutakanga motema na ye. C'est à cause de bizaleli. Donc le boss Umba tel habité na ok gauche droite te. Chimène akangi masolo. C'est ça. Poni pour ça le roi yete. Teko moi si. Comportement ya bo moi si. Lo lenge ya bo moi si. Attitude nous ala ndeni. To bo solamba. Est-ce que vous attendez dialoguer na mobile na yo? Om so azala lokwa soda. Mama za lokwa soda. Aye kuna. Attendez amoni de akochinda kwa libala eloko bande ko luka yango wana. Akomi kuna pona o servi. Mwana musala ye a servi papa. Papa ochi musala mwana musala mdero ya yambi saki. Mwana musala ye a servi papa. Ou encore ndekona moi si ndekona moi ou bien ndekona aya servi. Mais oui tu côté ka mobile na yo. Ou te ka mobile na yo. Hein, je me rappelle bien encore nali solo moro o ishoka moté mananga. Ya ndeko moi si mo pas ka lolenge oyo. Libala sika babeti 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Une année pouf. Mobile habité moi sinanga comme nazimi nazule moi musala. Azule moi musala. Kozule moi musala wana moi sa bota raté ayeko bota. Moi musala za s'occuper. Moi musala bande ko s'occuper na boss topé na patron parce que maman zaiki na nous enceinte. Au servi ye biloko, au sukola ba chemise na ye. Et que sous musika ye moro moi se libala tindi ya bisi basu kiloti ne ko comme salta ya PC sokola. A comment on dit qu'il a le patron même petit basu kiloti na ye. Ole peton a bota ki mo na poussa na komba 5 mois ye moko a récupérer makambo et tel même ko lia mobile. Non, a tiki ngo kara na et pas ya la bonne. Moi musala pas zokoba. Or que à chaque fois na habité et lo mo basi to ignoraka. Omoni une fois que ozana papa na ndako. Papa tonga uta musala. Tonga koma na erne à table. A chile biloko na table alia. Tango aye au servir ye biloko. Yeba que papa tira attention na longue. A tira attention na figure na yo moi si. A tira attention sur na motema na yo awa. Na tolo na yo. A tira attention. Tom so to yeba ngo to ignorango. Au fur et à mesure tongo azuli ozo solisa ye. Au moins wana papa azuli na kime biloko zo kita kitoko. Lisolo na zolo bango ils ont concerné mais bande ko na biso abasi na yebi kelelo ekoma ozana fiancé na yo ozana na copain na yo tom so kendo akolambela ye tom so kendo sokole bilamba et oui ils ont iloko moko sala en sorte que biloko ani tikala kwa ba dette pour na mitwa ya ba mibali ya bande ko na biso ya mibali o sala en sorte que so atali al mobile moi ça na ndo sokola nga ba do sela nga bo lobi ya ko tsope na ndako mais iloko ni c'est pas ça qui ndeko moi si une fois que yazo sala bongo atiki na porté ya ye o azalaki la bonne abande yo servi à chaque fois biloko et pas ya patron zo tira attention à chaque fois pas na mona so ya servi patron bon appétit patron so ko ali o ki goût moko exceptionnel o la lobi ke ali na yeme et l'ambeli wana eza différente. Mais aya ko comprendre un certain moment que et l'ambela la bonne ya moi la musala est différente par rapport ya moi sinae ami lobeli nini moi ça doit comprendre je me suis choisi décision abilo non que musala te madame alamba moi ça pousser raison à l'ambité moi musala lambia ya servi
Et les qui sont un moment, abi donc musala te madame alamba. A poussé raison. Et pour la troisième fois, la qui décide abi moi si fois lamba. Et puis a sengi poisson de mer. Otobenga mbongo. Moi ça lambelié, c'était regrettable. Azolia na ba regret. Na ba regret. Bande comme moi si. Au moment où on a observé pour nous zalaka bref, la dame en question a perdu libala na ye moi musalande a remporté ici kawana. Parce que moi musala bande ko c'était tom sous comme ko lukela ye patron soka niki bilamba bien a repasser bi patron na mona nini lo olata oyo ye moi si musalande ay batende ba ponela mbale lamba tinaton. Chérie, tu vas porter ça? Non, chérie, moi je vois non, pas ça ça tenir avec ça. Tu portes ça ou ça? Yete abando salango te. Au contraire moi musala mtando salango. Akia sokoli bilamba a repassé une fois qu'il s'est séché et tant que qui a repassé et puis a comment poner la patron vraiment c'est juste pour nous à bref pour nous le bande ko basi ba o côté tout comme o ba non côté té c'est une occasion offerte toka adage comme le ba mingi vraiment le bon sumba ngana contredire on a pour yango te o basi ba komi ebele bibal ba mukie. C'est faux, archi faux. Na évité vraiment le boss sumbolo bini pour nango menga na contredire nango c'est faux, archi faux.